découvrir vérité ya liwa ya dadi kitambala na ko expliquer bango mais nazo me ko expliquer bango baye ba mama kambo mamuke dikitambala nana kundamite mais kala mingi ti boko mona ba mususu bakoya ya na pasteur moko ya kapana na kotanga komboti mais kombo na ye et bandi na la foi j'espère ko yebi azaka moko pasteur de la foi prophétie pour y a pesa qui prophétie y a pesa qui prophétie wana ma habité véritable source y a makambo place ezala tout de la foi na le cas qui a lobby que non ba comédien faut pas tout bela sinon te ma beza makasi non ba comédien bana pomte au monde des aboué ya loka ka vie de loin makamba kutana ki nango vie de loin azani kamuna mututé yo ko boma été pour succès na ye ato bomi ko succès na été succès na ye eza succès na ye monde nge nzamba ke la biso bo chaque mutu nzamba tinde azana destiné na mokili nanga kufina mambo magiti venanga kufina mambo magiti peut-être tant musulelo ko lukanga pour comprendre tant musu tellement zalaka na maître Isa tant musu ye mutasali bongo non na simana ye ezelo mususu mais makambo yo ba oyo nyonso bazoluka kaka batielaka ba artiste comédien ba poison bati ba oyo nyonso baluka ba détruire ba vie ba artiste bakata bango via mokuse basani batika parce que chaque mutu na mokili nzamba tindela na destin na fa kokisa mutualité misunga yo moko misunga tokate mutilinga la tezake yo moko misunga nga déjà na sadere ne la sabre na ko ke na Turquie Suède nga na Suède maman na sale fo na comme la dina bella kaponga na si na sadere la pétrolière Grace Mandela voilà misunga ya Grace Mandela la pétrolière quoi donc ngai na si na sadere et pour la lycée na matu baza pe kuna na kosenga bukende kuna parce que ngai mo na sina sadere na ba mission na ngai misunga ya Grace Mandela la pétrolière misunga ezali mutuelle na biso ya santé ngai moko na ba mission na nga toza déjà na kati ya misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe sengi bima libanda et bimisio kaka misunga ya mama Grace Mandela. Allô ngaya wa santé eza misunga. Ah! Hey, okatelinga lingala pour na santé mwana. Mon fils, pour ma santé, misunga. Ah, okatelinga lingala. Bandeko, misunga ezali kokatela mutulingala te. Ezali mutuelle de santé. Oyo epesa melinga batu nyonso. Employé to non employé mutu nyonso oyo akoki kaka ko contribuer na mbongo mukie na fin du mois pour ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na ba hôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki ko traiter yango awa na Congo te misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to kala mingi te na bamboka misusu soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin nzambe akamati molimo na ye misunga akosokipe na mort na corbillard ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo mpo ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta na misunga ta santé c'est ta vie. C'est un concept pour vraiment apprendre à chuchoter votre peau. La peau a besoin de la communication. La peau, elle n'a pas besoin d'être négligée. Chez Grace Beauté Cosmétique Paris, nous travaillons pour la restauration de la peau. Nous sommes là, on confectionne des produits cosmétiques pour la peau mate, la peau métisse, pour les enfants, pour les hommes, pour les femmes, aussi pour les femmes enceintes. Quand vous arrivez chez Grace Beauté Cosmétique Paris, posez vos bagages. On s'occupe de tout, on s'occupe de la restauration, on s'occupe de comment vous allez communiquer avec votre peau en toute sérénité. Ah, une plante verte d'Amazonia. Si vous avez des soucis de votre peau, vous voulez une meilleure retraite pour votre peau, vous voulez avoir le langage de la peau, venez chez Grace Beauté Cosmétique Paris. N'hésitez pas, contactez-nous sur notre WhatsApp au 0033 6 23 22 73.
Toute l'équipe Grâce Beauté seront à votre service. Zambé, Tolobate, Filokoboy, Tolobate. Zambé, yo. Ozolulema, ya yoka koki kokoma bongo. Na pomade awatoza. Na pomade awatoza. Ngai mwasi na ngai okuma. Olingi osoma pomade naturelle awatoza en ligne. www.awatoza. Pour adresse ya kosomba pomade awatoza. Pomade awatoza esalami na bana mboka ba congolais na banzete ya mboka Congo. Bokeba na pirate Mpona kovingisa bamole mipende nsima mpe tolo. somba gamme ya pomade awatoza mase yango na baparti oyo olingi evimba nsima ya 3 mois osu résultat. Salut. La pommade awatoza mwasi na ngai pa komi nango kibokon na pommade awatoza. Voilà, refusé Keshino Nabino, Balande Elenga Congo TV. Bonjour et bienvenue à la chaîne Nabino Yamuneno Yo Elenga Congo TV, RTNC Nabango. Alors je dis un grand merci au pro Tracy, Belenga Pro, je dis un grand merci à toi Glody Dasuka, la mignonne. Pourquoi pas dire un grand merci à toi Montréal, Gloire Zake, c'est Johnny Wamba, les jeunes patrons, Krasmem Mongo, Place aux Avambote Belé, Alex Munganga Boudro. Place aux vraiment à Monio. Merci beaucoup pour ton assistance, Alex Munganga. Merci. Voilà. Nabatak nanga pour comprendre déjà si j'ai émission en ensemble la bino lelo. Nabatak nanga pour moi déjà mutu nazane na kati émission lelo. Nazo singa na yo Montréal Gloire de c'est Vimbi Sanga comme ça na ba opé ça mutu nazana e mbote. Voilà, Issa Boni. Bonsoir non Kimezali. Kimezali lena kamwende oyesu ko lukanga susu. Voilà. Un mot gentil rapidement na milieu téléspectateurs au bord de la biso comme ça tu es bandengeni to kota vraiment na vif des sujets na biso lelo. Bon na bato balandanga peut-être la première fois balandanga ba mona ke non o vandi singa na plateau na on lika na lo bakabo sans contenu ke ba wana vandi wana azanani. Na bon kombo na ngai eza maître Issa ndina bona na pratiquant la pratique ka spiritualité na maître spirituel. Naïda Rabatou n'a pas difficulté au nyonso et la spiritualité. Voilà. Ok, merci beaucoup. Est-ce que on a na luka kio moi kala. Le roi pratique la spiritualité. Depuis moi mingi na kati ya monde yango. Yango na ngaki na yeba. Na za mona yo za ki mingi na ndeko na biso dadi kitambala ochoku fatiki biso. Ozala ki mingi pe na journaliste Kamo Lopez. Ku fiatiki biso. Baliwa brisque bongo liwa pululu tango kufaka na ngaki na luka yo me ozaki en déplacement to ngato eba mystère nini eza sima ya mort wana lelo tokoloba nini tokoki ko retenir nini par là na baliwa na bango eza eloko moko bomba mina sima spiritualité to ezaka liwa moko naturel elo mona ontalisa bana poto ya liboso na salwe bango bao de ba ebiki wana maître Issa les grands magiciens bao ba yebi ngai ba yebi bao pe ba yebi te c'est la toute première fois ba sa nini bao landa ngai bon nde na zaboye na lobela na mambo concernant vinanga da digitambala a vina ngai parce que nde zana to suite ya ko vanda na ye soki lelo ngana ye lelo surtout to perdre vie wana ezala ekaka omoni makambo yo bastar bazwe bate bisika bakoti mais ba oyo bana posa ko découvrir vérité ya liwa ya digitambala na ko expliquer bango mais nazo me ko expliquer bango ba ye ba mama makambo mamuke ezala même journaliste auto ko fakala mingte omoni nde eza boye makambo eleka bastar ba ko fatru parce que yana maramoko eleka eza mystère caché ezoleka ata lelo oyo bino bomoni ya digitambala nana kundamite me kala mingi ti boko mona ba mususu bakoya yana pasteur moko ya kapana na kotanga komboti mais kombo na ye e bandi na la foi j'espère ko yebi azaka moko pasteur de la foi prophétie oh ya pesa ki prophétie ya pesa ki prophétie wana ma habité véritable source ya makambo place ezala tout ebi de la foi na le cas qui a lobby que non ba comédien faut pas tout bela sinon te ma beza makasi non ba comédien bana pomte
au monde des aboués ya loka kaka vie de loin makamba kutana ki nango vie de loin azani kamuna mutu te yo ko boma ete pozo succès na ye ato bomi ko zo succès na ete succès na ye eza succès na ye monde nge nzamba ke la biso bo chaque mutu nzamba tinde azana destin na mokili parce que ndeto yeko botama après ko botama na biso nzamba tunaka teke atuna mutu na mutu na posa na ya vie yo posa na yo ezani nzamba tindaka biso na mokili tango to yena mokili chaque mutu azo mériter makambo oya ye oya vie na ye donc dadi kitambala c'est mon vieux ve dadi songa zalaki mutu banzela mabembele ngande fona simisa fe dadi makambo bona za vie na tongo ave na ngali lote yakini te mais à partir ya ba Congo wana za vie na ya kala mais sikoyo vie na nga kufina mambo majiti venanga kufina mamba majite peut-être tant musulelo yeko lukanga pour comprendre tant musu tellement zalaka na maître Isa tant musu ye mutasali bongo non na simana ye ezelo mususu mais makambo yo ba oyo nyonso bazoluka kaka bachela ka ba artiste comédien ba poison bati ba oyo nyonso baluka ba détruire ba via ba artiste ba kata bango via mokuse basani batika parce que chaque mutu na mokili nzamba tindela na destin na fa kokisa Hollanda si soki pe vidéo akufa kimbele ta musume baloba ke vidéo pa ko simba kisi parce que liwa ya diki tambala bato belé bazo interpréter on ndenge belé yana bato musuba non ndinga zawana aluka kende poto e simba kate aluka sala boy aluka sala baluka vivre na vie moko boy e simba kate non chaque mutu ana vie na ye ko talaka mutu avandi na grand marabu na asimbi makambo na te pour dire nzamba ko nzambe nenga kila boy etanga miteke no destin ezaka fo simba kisi non mokolo chaîne o aza pasteur est-ce que ndenga za bongo ndenga sela kanzambe na busolo si akota lokwa ba pasteur musunde bakota na temple bakota raté o comprendre ngo asela kanzambe na busolo na ye o comprendre lelo chaîne na ye ezokende liboso pona ni po sela kanzambe na busolo sikoyo baliwa wana nengo lobiki dadi tambala akufina kisite majité mutu bomié to solo kamoro quelconque ndé mutu bomié té akufi liwa naturel liwa na ya kufi ezali wala ya ezana maboko ya batu mais ce moni batu wana na kotanga banani yoka omoni liwa na yo moni yoka kelio ezatne to yi omoni ndenge yo lukinga lelo ngai sikoyo omoni okoya timukolo intérêt na ye bembene ko bima okomona maître Isa okomona makambo ko leka liboso ya cercueil na ye place boko découvrir bangunya na ye moni o abomi akolanda ye no babomi oyo aleki akolanda ye dadi akufi pona mbongo ta ninga zana za grand artiste est-ce ngani na bona ko zanga ko sunga ye keno ta muso problème so gezali na ko zanga keno atana biki wana vina ngabela est-ce ngana zangi ba relation batu musunga na sungaka nana bato belonga na sunga bana niveau ba poto baza pena niveau awa yana pena ministre belé bato musunga na simbaka to idaka bato ke babokele mbasu babokele mpesi babokele nzoko azozanga eloko boy ozosunga ye siko utilité bato to sunga to utilité na mweza la kani tanga na sungi lobi tanga na difficulté na wasani na kobenga ye premier mutamoni tanga mboka mondele ezalaka premier client onga na sunga na finanga mais ce qui nga pona sunga ye ezalaka pona ngate po connaissance nanga na botama na ngote na kuta yango kokuta naza ndokité na lianga bato na teka bato te eza connaissance de naza bo connaissance nanga e outi à travers ya koko donc donorbinga lokwa ndoyi et par rapport ya mbaso oyo Evelyne Kamo Lopez azalaki nango yango pe eza na signification moko quelconque dans kati ya makambo nyonso tinenge membe na liwa neti mbasu na ye oyo autokufa nango alaki prévu fo na zonga rapidement po donc nakobenga lokwa ndeni cousin na ye a contacté avec ngai aibisa ye katala ndeza boye azobela expliquer nga mambo nyonso wana monga na yebisa ki nana dépose mpona zaki te na uti déplacement na auto ya metango pe na ye bi rita na yo kuta ide asi akufi parce que o etangami mbasu pa na nga na limbana mbasu te o etangami mbasu wana ya domaine nga na limbana ka yango te même quel que soit eza spirituel na ko take yango na ko silisa yango parce que nzamba pesi biso connaissance nzamba lobi oyo akoluka ngai akozwa pe vérité oyo akoluka ngai na nzela nyonso na kosani na kosunga ye même quelque chose luki ngai na nzela nyonso na ko répondre ye moni ndenge ezalaka boye lelo yo ya kokota te na ndako moko ya féticheur moko ye kosimba kisi ntango mosusu eza destin na oti moya makambo no moya simba eza te po ani po nzambe atrasa vie na obongo te donc biloko nyonso tosalaka ezalaka toujours na volonté ya nzambe soki liwa ekutaki ye bongo
etanga mai kaka parce que surtout tu es en retard. Sikoyo batune bazo interpréter mbaso wana zwaki yango alingaki mobali ya batu ndezali ke non mokolo mobali abwagela ye loko evimbisa ye en plus batu mususu bazoloba ezalaki mbaso na partie génitale mususu ba famille na ye mama na ye propre abiki non ezalaki nde mbaso ya lokolo ya mopende omoni bao balanda ngai j'espère que bayebi aussi anzonzo nga na traita nièce na ye ala na problème nièce na mabogela ye mbasu na niveau na bango na banzoto na bango basi mais tellement tous na ba contact na niveau ya ba Congo ayo esanga mettre ndi na abona na difficulté boye et ala na problème te moni biso mibali okuti mwasi olingi mwasi sans contenir que mwasi ozolinga ta musuye pa na banzela na ye mwasi pe wasani akondima yo mais ko ye tellement mbanda na ye azalaka mutia mabe asalaka nya kenda ko bokele mbasu après ko bokela ye tellement yebaki azalaki source ya makambo na ti ye azalaki innocent sima ko traiter abikaki donc pour dire ye soki etangama ki abika alinga ki abika peut-être destiné na ye ezala eka ndengwana donc pour dire ils a problème te que te pour alinga ki mobali ya batu. Est-ce que makambo kolinge bandi lelo e bandi banda kala chose to kutiango awa on comprend voilà Alex Bodo Alex Munganga poto na poto Alex Munganga place aux abambote belé voilà tokoki siko na moi toujours qui épée na suka émission na biso yo traiter bato ndenge nini ça là au procédure ndenge nini pour na traiter bato na hotel sabaka ya bato na sepeli na mutuna otuninga d'abord nano mon pasteur alimbisa ngai peut-être ndé na leka no chrétien batuté mais na loba nzamba lobi ke no sakola oyo zanango omoni ngani na aboye na ndima na nga kende na aboye makamonga na salaka na ndima kama monga na sala kena sala hypocrisie moko boye kena sala kilokuta moko boye na bata makasuta na sima ya Bible parce que na miracle nga na salaka na pe na capacité ya kobata mapena sima Bible mais wana ya mamu na ngati loba vérité makambo yo salaka vous comprenez ndeto abo toi devant télé poka ka télé za radio té to loba peto la kisabatu mais ezala ko toxité keto la kisabatu mokele mon en public bo parce que d'abord on a respecté mon pasteur mokolo chaîne oyo biloko wana ezala kana no déconseillé ezaka de kuponi il faut respecter ya musala nzambe okoleka na chaîne ngo kolobela makambo nyonso za ngo posa mais so ngo lakisa ba mystique na yo zela ba client no basani ni ba benga yo sanini o lakisa bango makambo na yo vous comprenez eza nde selo ninga pesi lwa na yi de na koki jamais ko boya pe lwa na yi donc na aboye makambo na sala kana sungaka o nyonso etanga mimbasu mpese ya pe na bato kana ba difficulté ya mbongo bato baluka ba porte-monnaie magique bato baluka ba bana ba promo financement bana ba promo poto parce que ndeko na ngana ebisa yo ya ba ndeko na biso musu banda bakenda poto ba ebike famille eza awa famille soke moni oke poto bango bazokanisa ndenge oke poto kezo ba million mais autant musu oke ebika poto tant musu luka mukanda procédure belé famille tanga komona premier mois deuxième mois après une année otinda kambongo te bakosani o intela kenda poto moya sani asunga batu ezante bango pe bakosani bazui tarzimani bazui fétiche basani basali iyo kwa na poto mozo musala ozo musala ti leza bande ko belé bana poto to sungaka to pesa ka mikanda o comprendre to pesa ka mikanda to idaka na ba problème makambo belé we nyonso etangami financement portefeuille o nyonso etangami ba blocage o nyonso etangami kinga na mwasi na lingi mokili na bimaka bat ba mona ngai on comprend to salaka o nyonso eza spirituel de to limba na reloti. Voilà, comment faire maintenant pour nous en contact na yo batala makambo salaka ba contacter yo pour bazwa miano na mituna na bango o nyonso ana posa contacter ngai eza facile numéro na téléphone eza na kopesa pe na adresse email na ngai ya Facebook et peut-être à travers adresse email na ngai ba o ba kota ba ko découvrir ba vérité musu ata avant que ba benga ngai batala ba ko découvrir numéro na téléphone eza plus 243 89 54 86 320 plus 243 89 54 86 320 numéro na téléphone yangwana peut-être ba yoki bien te plus 243 89 54 86 320 et adresse ya page Facebook tanga eza so komika Issa pardon so komika Issa Marabout Noir okomi Issa Marabout Noir oche kocha tete na Marabout na kocha tete oche espace okomi noir
bakomona page ya Facebook na nga eza ezaka ni lungi moko ya noir na sima eza na photo moko ba dessiner ba portefeuille magique belé kaka les mêmes numéros na PC les mêmes numéros on a selaka eza wana so komikaka Issa Marabout bakomona ngai page ya Facebook na ngai voilà. Je pense que tout ici na biso mot de la fin, remerciement vite fait, bambote ba salutation. Non nde naza boye nde na boye na ko saluer kaka na ba client na nga ODA na contactaka ba ODA na sungaka déjà maître Issa aza toujours. J'espère que non na continuité kolanda bakomona makambo ezali pe makambo ezali ezaka te que non na vandi bofona sala démonstration eza mosalati voilà on comprendre. J'espère que mukolo moko tunanga maître pour nini na yaki na ndako na yako kutuna ba livre ba rose quoi ma livre magie tout kozaki na pour ça au comprendre ba signification nango mais na yebisa ko na ko expliquer yango un jour on comprendre. Voilà, Pessa Marambo, Marambo Tracy Mbelenga pour Glody Dasuka, la mignonne, je vous dis un grand merci. Alex Mungang Poto Napoto, un grand merci à toi. Montréal, Gloire Zakese, un grand merci. Madame Grace Mandela, un grand merci Nabinope, Landina Bisso pour votre attention particulière que vous nous accordez tout au long de nos émissions. Mwalim Issa Azaliawa Marabout Noir Azaliawa pour plus de contacts, pour plus de précision, pour plus de détails à Marambi à Salara parce que bref to solo qui mingi sujet à la disparition et à Bastar Nabiso Bazokufa Bazokende mais pour plus de détails vous contacter numéro à Tiki et vous allez vraiment plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt. Johnny Momba le jeune patron, Krasmem Mongo Motonanga, Alex Boudro Poto na Poto. Donc Tokutani Mikolo ezali koya. Bye bye. Glody Dasuka, la mignonne. Hey, la mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata.